Ndekonangai Mustapha, Nzambe tango akeli biso asisi ko la différence. Kubandana na création na ye. Biso tozali na origine na biso ezali nde argile. Touti na kati ya argile na mabele. Bajin bango Nzambe akeli bango na flamme na moto. Alors différence déjà ibandi wana. Nzambe pe na ndenge akeli biso na ba différence wana atie ba pouvoir moko chacun côté nyo surtout. Na kati ya bajin Nzambe atieli bango ba pouvoir moko boiza na kati na bango. Jin azana capable de se déplacer na d'une quelques secondes. Ngai na kokinde musika ti na kozongi seka na baye oyo balikaki liboso na biso. Lokola bantoma balikaki liboso na biso. Donc est-ce que ngai na yo to l'équipe ba prophète? Bien sûr que non. To l'équipe bango te. Et ba prophète bazali nde Nzambe atindaki bango na mokili pona bazala nde modèle pona biso. Alors tant baza modèle pona biso oyo biso tokoki ko sala o bango basalaki to sala yango. Très heureux ya ko présenter bino émission na biso ya mokolo na lelo oyo ezali ya année 2022 oyo ezali temps ya ba meilleur vœu ba bonne année na ba nyonso yo ba mesana kolanda biso ba bonne année na ba nyonso baza ba abonné fidèle na biso ya Info Plus ba bonne année na ba sponsor na biso et puis ba bonne année na ba partenaire na biso ya liboso ezali mon cordon mon 2G, mon papa, Lukmani Moudingumba, à mon père biologique, papa Adolphe Malembe, ma maman, Bernadette Wanginavo, Yakabo Mwamba, autorité morale à Banachango, Katia Mabeka, la star Cayenne, Diamant de France, ya Jolie Mabeka Mokonzaren, Tozobeta Masolo, Torobeta Masolo, ya spiritualité, Torobeta Ngonanani, Torobeta na Youssef Aboubakar. Oyo Toyambie Lelo comme homme spirituel à cause se présenter. Youssef Aboubakar Azanani, praticien, il y a religion nini, praticien, il y a église nini. Toyebite oyo na lingina le kanakope saye Mbote Youssef Aboubakar. Mbote Ndekonangai Mustapha. Boni santé. Santé Nangolo Nzambe na malamu. Nangolo Nzambe oza malamu toza na année ya Sika 2022. Na bateau nous sommes Orlando pour une toute première fois na Info Plus. Message na yo. Bon, premièrement, Kombo Nangai ezali Youssef Aboubakar. Youssef Aboubakar azali imam. Nazali imam. Oyo nazali kokamba plus de 200 et quelques mosquées. Ezali sous responsabilité Nangai. Youssef Aboubakar nazali mutu oyo nakoli na ba pays arabes tels que Égypte, Maroc, Sénégal, et ainsi de suite, ba pays mususu lokola Tanzania, Dubaï et puis Arabie Saoudite. Ndeko Youssef Aboubakar, to comprendre bien tant olobi oza imam, c'est que oza musulman. Olobi ozo kamba plus de 200 mosquées. Oyo ezali na maboko na yo, yo kambaka otangi na Égypte, otangi na Maroc, au Sénégal, Arabie Saoudite, Dubaï, lelo yo tobeta donc tobeta lelo matali islam. Ndeko Youssef Aboubakar oza imam to yo kaka na ba musulman que bozala kanaki to bandana na ici vraiment ezalaka étant que imam koloba imam pour préciser non imam azanani. Bon, premièrement, Bandeko Nyoso Bazolanda Biso, partout où vous êtes dans le monde, imam Azali Monto Oyo Azali Kokambabatu. C'est-à-dire imam, quand on a un terme à mon côté, Azali responsable. Imam a eu cause à la responsable na kati yanda kunae. Imam a eu cause à la responsable na kati ya lingoma mokoboy. Imam a eu cause à la responsable na kati ya ekolo mokoboy. Mais na terme mususu to na terme mususu obiso to tilizaka imam azali nde obimo bingaka pasteur. Voilà. Imam azali pasteur donc imam pende to ba so to poto yoka na kati islam zo babi muta azali imam donc ata mama nangaka. Poto yebi ndengo na yo
bato olanda biso tolobaka oyo toyokaka pa bato toyebi ke imam somo tata imam na islam donc eza donc étage ya suka donc suka peut-être bato basukeli eza nganga donc lelo oyo toyambi na plateau na biso Youssef Aboubacar tobenga lokola un grand nganga na bandeko baolanda biso. Ok, ndeko na ngai Moustapha olobi na yo malamu selon compréhension ya bato mosusu ke imam azali suka ya banganga ndenge olobi ya étage ya suka donc limite ya suka ya ba musulman nde toyokaka ke non soki imam donc yaza kutu likolo nde toyokaka nde non imam aza kutu likolo ya mualim donc kindoki donc kinganga ya islam esuki nde pa imam yango wana lobi ndeko na ngai oui imam azali suka ya kindoki c'est-à-dire suka bandoki na sens ndenge imam aza masuka ba donc ozondimango fo nazondimango bozoyoka to continuer. Ok, soki nalobi ki imam aza suka na bandoki pona nini puisque imam azali mutu moko boye aza na connaissance aza na savoir oyo ezali savoir moko boye ezala il faut apprendre yango donc imam aza mutu moko boye alekisi temps pona kozwa savoir wana. Alors, tant qu'on est déjà à niveau, on a bien imam, c'est qu'il est capable de sa solution à ma cambo et belé. Sur le plan spirituellement, sur le plan de vivre dans la katamuki. On a bien que imam azali souka, il y a des savants et puis souka kindoki. Ça savant te, il faut le baguer bangala bangala. Na kindoki ndenge nini ndekunangaye. Puisque omoni mutu akoya na mbasu. Robiki mbasu ndenge ekotaka biso toyebi ndenge ba réalité mutaza musika boye mbala moko mbasu ebeti oyi pa imam asali oyo babengaka guérison spirituellement a guéri mutu wana biki islamiquement donc islam toloba yango ma vrai que na islam qui existe aka tant yo solo ba imam azali tant na biki no ondimi nano ke no imam azali étage ya suka oyo aza na nini ta aye ok ono aza na mbaso oye asoigne yango donc ndenge lelo toyokaka bamusulman bazalaka na kisi yo zo affirme yango etant que imam ke bamusulman ma baya bato ya moto ya danger basala na bango bajete mpo bandile yake no mbasu imam aolongola yango ndeko na ngai Moustapha ntango oyokaka ke bamusulman baza na kisi oui bamusulman baza na kisi mais kisi na biso donc yo nyonso ozoboya te imam aza danger bamusulman baza na kisi kisi ya bamusulman eza nini première fois oyebi ke donc yo mo lelo yo koloba kisi ma makasi ya bamusulman kisi ya bamusulman eza nini kisi ya bamusulman ezali buku na biso oyo ezali Coran eza maloba oyo ya Nzambe et puis maloba oyo prophète atikela biso donc na mutu oyo alandi l'unement ya prophète ndenge ye abandaki kosala makambo na ye yebaka nyonso tout oyo ezali malade na longoli ata moko te okozala na guérison nango na kati ya longomba na biso nyonso eza malade olongoli eloko te na longoli eloko te donc sida mpe si bien sûr nesi ngai naza na capacité ya koguérir sida na ba norme oyo islam elakisi biso yango wana mpe donc lelo oyo mpe bato bazalaka baproblème bazemi bayaka mpe mpa na bino bamusulman olongoli ye mpe zemi mpo nyonso eza nyonso olobi eloko te ezangi solution nde nalobi wana ke nyonso to ezali malade toza na capacité ya kolo donc na bazemi mpe zemi ezali eloko moko boye mutu akutani nango na accident vous comprenez tant mosusu mobali alingaki ya moto tamboli mabe azemi yoka ngai ndeko mutu donc na islam bozo autoriser mabe yoka mutu aye na zemi aye alongola zemi wana eza eloko mabe parce que islam etindi biso te tosala mabe vous comprendre donc oyo ezali ki Nzambe azautorisé et prophète na ye azautorisé ngai Youssef Aboubacar na kosala yango mais oyo ezali en dehors ya makambo wana na kozala musika mais oko accepter que lelo oyo yebi ke ba musulman belé to yebi bango ke balongolaka bato bazemi
yango na yebi seke wana ba musulman oyo baza vraiment na connaissance ya islam te puisque oyo aza na connaissance ya islam atambola kaka na nzela oyo nzambe ayebisi biso na prophète na ye bongo makamba bale kasi tokaka mpe ba musulman na makamba bale bamakasi donc on est ratakate na makamba ba diarrhée bandeko yango nazotunaka ba question oyo ezala tokutana nango na ba cité tokutana nango trop soka okutana musulman yo mona Alexo diarrhée yo sana na musulman soko le tokutana na imam oyo az étage à suka lelo donc yende soko vo éclaircir bato nyoso ba Holanda biso lelo yango na lobi ndeko na ngai Mustafa na bandeko bazolanda biso omoni religion na biso lelo soki oza musulman lokola mutu moko asali lisumu makasi mpona nini puisque na katikati ya islam toza na bato oyo ebele oyo babebisi réputation islam bato mosusu baza na kati ya islam c'est-à-dire idée na ye nakoma musulman mpo nga mpe nakoma kolekisa bato diarrhée nakoma musulman mpo ete nga mpe nake donc c'est-à-dire akokende koutilize babiloko moko baêtre moko boye oyo bazali koautorize ye kosala biloko wana oyo ezali interdit na kati ya islam akende kosalela baêtre tokoti na sujet mosusu ntango ozoloba baêtre ça veut dire que na islam biloko mosusu oyo bato bayokaka mpe ezali ntango olobi baêtre mbala moko eyelinga ke toyokaka bajini na kati ya islam bajini biso toyebi bajini toyebi bango comme badémon baoyo baza dessus na paradis mais lelo na kati ya islam toyokaka ono bajini bamo bajini bamosusu bayo bamuzuka bakombo eza mo ebele par rapport ya ndenge nga navandaka na bamusulman navandaka na bamusulman bakombo wana nayokaka yango ozo assume to mpe kozo koassure na bato ke mpo lobi bakendaka nazongi na question na yo bakendaka koconsulte baêtre oyo baza permis te na islam mais donc eza mpe na baêtre mosusu na kati ya islam baza permis nde bino bosalelaka bajine na bamizuka bon premièrement mpona korépondre na yo question na yo wana nakozonga mokie mpona kopesa nano kotalisa nano différence c'est leur compréhension na yo ndenge ozoloba na ngai ke ndenge boyokaka ke bajine bazali badémon ndenge olobi yango bon nakopesa nano éclaircissement na côté na place wana c'est-à-dire il y a une différence entre démon na djinn parce que djinn azali être oyo nzambe akela lokola ndenge nzambe akela biso bato nzambe akeli ba djinn akeli pe biso bato oyo babengi na arabe al-ins c'est-à-dire les êtres humains. Alors na kati ya ba djinn tomoni ezana ba djinn ya malamu et puis ils ont un djinn oyo bazana côté amabe c'est-à-dire bango misala oyo nyuso ezali amabe bangonde bato bazolinga ke basala makambo mabe na kati ya mokili bako consulter bato djinn amabe wana po baemeka koutiliser bango kopesa solution na bato oyo balingi bakende na nzela mabe. Alors ndenge na biso bato pe toza pe na deux façons ya bato toza na bato ya malamu et puis toza na bato ya mabe na kati ya mokili toto lelo ntango oloba na biso bato lobabi na bino bamusulman ntango oyokaka pe ke no islam eza sende à deux parties ya malamu na bamosusu babeba ndenge wana mpe toolonde mpe ozolobela yango soki olobi ke bajina malamu baza bajina mabe bazali seke mpe islam eza na deux parties oyo kote oyo toyokaka bango baponaki nganga baoyo kote oyo basambelaka vraiment nalobi kaka islam te mais nasangisi wana eza général na généraliser nyonso tu ba religion nyonso tu eza na kati donc na kati ya religion nyonso na kati ya lingomba nyonso tu oyo ezali na kati ya mokili yebaka ke bato malamu bazali bato mabe mpe bazali na kati ya lingomba wana neti na kati ya islam bato mabe bazali bato ya malamu mpe bazali oyo bazali kosalela nzambe sikoyo tolobela makambo ya bajini wana olobi ke no bajini ya malamu bazali bajini ya mabe bazali pourquoi koconsulte baoyo wana pourquoi kokende koconsulte bajini na biso bato toyebi toza na mwa connaissance na ndenge nazolobaki navandaka na bamusulman balobi ke non moto aleki jine mais pourquoi bino bokoma kokende koconsulte bajini bon mpo balobi moto aleki jine pourquoi kokende koconsulte moto eloko eza inférieur na yo ndeko na ngai Mustafa nzambe ntango akeli biso asisi kosala différence
kubandana na création na ye biso tozali na origine na biso ezali nde argile tuti na kati ya argile na mabele ba djinn bango nzambe akeli bango na flamme na moto. Alors différence déjà ibandi wana nzambe pe na ndenge akeli biso na ba différence wana atie ba pouvoir moko chacun côté nyonso tout na kati ya ba djinn nzambe atieli bango ba pouvoir moko boyeza na kati na bango. Djinn azana capable de se déplacer d'une quelques secondes. Au moment ndenge to ceux qui aux hôtels en Gaboy, au Kangili son avant Fongola, Djinn a kende na États-Unis a salipé loko azungi avant yo Fongola lisu. Et que biso batoza incapacité wana ko sala ya ko sala voyage à bon. Déjà wana eza déjà côté moko boye différence ezali entre biso batu na batu. Alors batu mususu ba neti biso neti ngai to consultera ba djinn o ya malamu pona nini. Nimi mandet yo consultera no ba djinn ba démon mais yo consultera no yango na ibisi OK ba démon na pesa ki différence entre démon et ba djinn bazali ba créature ou nzambe akeli ba vivre na monde moko bo nzambe atie bango. Vous comprenez? Et puis ceux qui yo yebite prophète Salomon il a utilisé qui ba djinn hein prophète Mohammed ou azali prophète nabiso abanda qui peut utiliser ba djinn. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire abanda qui travaille na ba djinn hein pourquoi parce que biso ba disciple na ye tout ça na capacité yango autorisé bino ba ebolandi le prophète na bino Mahomet a salé la guipé ba djinn a consulté qui peut ba djinn. C'est-à-dire nzambe a pesa qui pouvoir wana. Vous comprenez? À diriger ba djinn. Le kola ndenge nzambe a pesa qui prophète Salomon ou ba bengi na kiarab Suleiman a utilisé c'est-à-dire azala les kola ba djinn c'est-à-dire ko utiliser bango na façon oyo nzambe abandaki kolinga. Allez bino pe ba obolandi na sima bozo consulter bango ndeti yo consulter no pe ba djinn. OK. Donc aux on dit mango vraiment que yo consulter ba djinn. Bon, ceux qui n'ont demi que na consulter ba djinn na ndenge nini parce que ndenge na otukoloba na yo kalati awa ke ba djinn bazali ba création o nzambe. C'est-à-dire biso to mona bango te. Mutu azana connaissance na ngote. Mutu azana connexion na ngote. Akomona ete. Mais biso ni singai na kosola na bango. Na kotinda bango na orienter bango. Par exemple, ce que djinn moko boya autaki na nzela mabe nga na ko benga yepe na convertir ye akomi pe musulman na tindi yepe na pays mususu. Na koza djinn moko boya na zui djinn moko bazana njuto na yo. Azo sala mabe. Vous comprenez? Djinn wana ngai na commander na recommander yo bima na kata njoto tika ko sala muto mabe et puis le tika mabe bon wana comment mutu ya malamu comment djinn ya malamu et puis on peut vivre sur awa te kende siko ko vivre na pays oyo ko za la l'aise ko sala vie na yo djinn wana a retour sa maloba o ngana lo donc ngana za déjà mettre na bandi siko ko utiliser dans sens donc yo ozali capable ya ko zo ndengolo bi ba djinn wana mais le longtemps to sala non moi parenthèse amoke kaka bino ka na islam wana bozana ba groupe musu ba lobi ke non ko consulter ba djinn eza mabe ba to tout ba consulter ba djinn ezali une sorte ya babungi bato ba considérer ba djinn ba esprit wana tout bazara baza babungi différence wana ya rapona nini yo côté na yo zo loba ke o considérer ba djinn na malam bazali ba djinn na mabe bazali neti yo zara na bango et ko ki ko sala ke mutumo ezo déranger mutumo olongo lié wana donc quelque part oyo salela ka ba otindo na malamu mais quelque part kana kati na ba musulman bozo loba ke ba djinn baza mabe bato nyonso ba considérer ba djinn baza ba égaré. Non, mutuona akoloba maloba bongo ngai na kokinde musika ti na kozongisa kaka na baye oyo balikaki liboso na biso lokola bantoma balikaki liboso na biso donc est-ce que ngai na yo toleki ba prophète bien sûr que non toleki bango te et ba prophète bazali nde nzambe atindaki bango na mokili pona bazala nde modèle pona biso alors tant baza modèle pona biso oyo biso tokoki kosala oyo bango basalaki tosala yango. Donc tout ça là oh bango biso baza modèle na biso tout ça là oh bango basala ki yango permettre bino le na kata islam bo pratique kaka le contact ba djinn sikoyo étant que imam étant que muto oza na connaissance ndengolobi o considérer ba djinn
ya liboso lobi que non ko tinda ko mutuma ko na problème o ezo déranger longoli bango après wana basala kanini lisusu musala na bango za nini ozala kana bango bapesa kanini bapesa ka nini to faveur nini ozala nango envers ba jini yo consultant ba faveur eza ebele ba faveur eza ebele oyo jina ko salela yo on veut comprendre jin na okini na sens na ba façon moko bo pona me ko comprendre na no bato bazolanda biso ke jin dinga za bongo c'est-à-dire ce qui mutuana alingia salena ndinga mabe et que mutalingia sa mutu asala kana ndinga mabe wana atiliza ba jin ndinga mabe à cause wa jin wana a utilisé ya ken batindi kende pa mutu moko boye kende ko kota na ntuto mutu moko boye pour être mutuana azala subir c'est-à-dire azala anyo kama à cause ça la siko change na kati monde à ténèbres et que jin wana siko abanda siko pesa ibo mengo moko boye pour être angina na kata mokili jin wana awsa ni na awsa lele ko awsa lela ye donc c'est-à-dire si vous comprenez mutu azotilize ba jin na sens moko mabe à cause de jin wana atindi na nzoto ya mutu moko boye pour être akomisa nzoto wana lokola temple na ye anyokola mutu wana c'est-à-dire jin wana siko akoma kopesa ye bomengo bomengo wana ndeko servir aona mokili asomba mituka asomba bandaku anginda nango c'est-à-dire azala bien akata mokili voilà ce que ça ba sens mabe ya utiliser ba jin tu connais sens malamu ngana bi pa na yo faveur ya oyo salela ka faveur nini obayela ka yo na sens malamu izandenge nini ba jin bazana ba connaissance mususu o nzambe apesi bango lokola par exemple mutu akoya na maladie moko boye et que jin oyo azali pembe na ngai alors jin malamu toki ko salena ba façon ebele na ba sens ebele ya bolamu na ye ebele oyo jin bolamu akopesa biso jin ya malamu akoki ko salela biso. Pourquoi pas consulter nzambe ye moko ko kende non na canal moko boye balobi bo toyebi ke ba musulman basambelaka bango bayebi nzambe bazalaka capable ya kosalelo nyonso basengi pa nzambe ya réaliser yango mais soki toloba bose ke kondima yango ya islam eza ba musulman te seke bolekaka na eloko moko boye po bo réaliser banini na bino non seke kondima wana ya islam ezalaka fondé te toloba ndenge wana par rapport na kondima ya islam biso ba musulman tondimelaka na nzambe mais pourquoi kokende ko consulter ba jinn jin azali création na utaki ko expliquer depuis na ibandeli nazali ko talisa yo ndeko na po na faire comprendre yo que jin azali créature ya nzambe ndi akeli jin kasi nzambe atie bakarama moko bona kati ya jin c'est-à-dire atie ba pouvoir moko na kati ya jin siko apesi biso supériorité biso batu to ko gérer siko jin na oyo ni sote za kata mokili oyo surtout ezali na kati ya mokili biso nde bato ezali kogéra yango mais na kati ya bakarame oyo ezali na kati c'est-à-dire na kati ya bapouvoir oyo ezali na kati ya bajin biso bato tokoki koutilize yango parce que biso tozali na kati ya supériorité c'est-à-dire tozali na kati ya supériorité donc tozali kolo na bango yango permettra bino boconsulte bango botinda bango na makambo ndeti pe nde na banda oloba mababale bosalela bato bakisi ya kolinga bana basi ya bato na bakartier dossier wana mpe tolobela yango imam bamusulman makasi na bafille musulman mona quartier grave do ye toloba ye azwaka nyonso o toloba nini aboma nyonso etute nde bamosu aloba etute kota. Ça, on trouve ça seulement chez le musulman. Naba milliers tozali to loba makambo ele kaka naba milliers tozali par rapport à musulman naba moto mona yo sana nanga yo na boto logo tu momi o mo petit wana koma yangai ba deux filles mo mais étant que ozo olobi islam boni makana nzambe moko islam eza religion mo eza malamu mais pourquoi créer ba nuit na batu ko kozala na ba deux filles ko créer ba deux filles na batu kozala na ba conflit na batu une religion enseigne ça
Biso religion na biso islam est ici sur maman. Donc c'est pour cela na ibisa que na ibandeli que islam ezali religion oyo tozana deux façons ya bato. Tozana bato ya malamu, tozana bato ya mabe. Bato ya mabe bazo kindeka na banzela mabe. Bato ya malamu bazo continue toujours ko salela nzambe na bosolo. Donc bato malamu basalela malamu, bato mabe bazana mabe. Au revenir na question ngeza la ki que islam est scindé na deux parties. Bamsou bakena na bango kuna maba bino koto bamsou basambela vraiment yango na ibisaki yo cher que islam kakate mais isa mangomba ni surtout isa bongo affirmer yango na affirmer yango tozo kende poser entretien mo bo eza kozwa biso tenter temps mingi vraiment te mais to comme lelo aux pratiquants lobby considère badjine mutu moko ozongaki mutu ayende na mbaso ko guérir ye donc to loba aux appels quelque part guérisseur voilà nazo guérir bateau à travers ya connaissance au nazali connaissance ya badjine o yo zanango connaissance au nazali nango ezali connaissance moko ezali ya Coran et puis ya Sunna c'est-à-dire ozoloba mo mingi na c'est vraiment bato balingaka ba o c'est moi voix po bayoka yo vraiment OK mais yango bano lobake ndeko na ngai Mustafa na bato bazali kolanda biso partout dans le monde que connaissance o nga nazali nango Youssef Aboubakar ezali connaissance ya islam na kati ya islam tozana ba branche belé ya ba connaissance. Vous comprenez? Ils ont la connaissance, c'est-à-dire koyiba mokili, la géographie, koyiba Coran, écouter là qui place tout ça voilà. Connaissance mususu na kati ya islam, ils ont les habits comment traiter bateau, comment kolongola maladie oyo po olongola on ndoto ya mutu, mutu wana azunga na ndenge oyo azalaki. On a payé les connaissances oyo ngai na zui vraiment tant ya kotanga. Donc yo ozali guérisseur par rapport ya ba maladie ou peut-être que ozali incurable, moto bela, moto bo ya trouvera azara na ba problème azwa solution te soka yepa na yo Youssef Aboubakar. Ozo rassurer batou que solution ezali. Solution ezali. Na se wana makambo ezate bamsu ba lobby ba musulman pe mon pe bo Alexa pe batou na se wana likambo mususu ezate kaka solution oyo likambo yo yeli tokopesa yo solution ozi solution likambo mususu na se ezate donc mutu nyonso akoluka contacter yo aoza na problème te ekozala pete ke non ke no lala na sambe tout soko ozotambola kote basinga bilamba ezali koleka te bacondition wana ezala te ngai bacondition wana eza te puisque oyo ngai ezali polele eza mpe nzela moko eza clair lokola minda ezopela donc c'est-à-dire ozomona place yo ozotya lokola nde connaissance nde façon oyo biso tozoguérir mais tobeta mpe to napusani na mwa moke tobeta mpe mwa lisolo make ntango oza guérisseur tabale pa koyana pe ne pa mama ba chérie po ba ndoko yaka pe poto kango ka pa misma po so moni muta boazolo ba boye botala pe ndenga aspect azaleli botala bato ba kamakasi to lobana no ba ndeko ba wala na biso yango na nayebisaki bino ndeko ba misma bato ba ndefu boye bazaka bien te boye yango ba misma bato ba ndefu makasi boye na muntu oyo aza na problème et que problème wana ngai Aboubakar Youssef nazo assurer bino toujours lokola ndenge na uti koloba na bino ke problème nyo surtout ezali problème nyo surtout et que suna na Coran na biso etangisi biso ngai naza wana pona kopesa solution na on a tout ni kasi na problème alobi boye yo kana interpréter na zongi problème nyonso oyo zanango omoni andimi wama momi wama bale problème nyonso oyo zanango ye aza capable ya trouver solution nango yango na lobi ke problème nyonso tout oyo zana yango tout nyonso oyo nyonso na longo leta iloko moko ti oyo
nzambe na biso nzambe oya yo oya ngai nantoma na ye azo ordonner biso okimela kana nzambe okimela kana nzambe muto ozoloba makambo ba jino ko biso mama nzambe na ngai biso nyonso tozali ba création ozoloba mama nzambe tozali nde ba bikila mo nzambe donc mutu nyonso ako consulter Youssef Aboubakar akozala traité toloba soki azalaki aza maladie soki aconsulter yo akozwa guérison na ye par rapport ya baconnaissance yo ozana voilà. Question na ngai ya bato nyonso na yambaka bapraticien na tunaka bango ebele mpe toyamba bango baconsulter bango bakanga batelefone bamso babima bagrand prêtre totanga bakombo bato te me tomoni yango mpe mwa mingi bato balandaka biso ebele babengaka biso libanda mboka motu wana vraiment boye omona boye moto aye pa na yo biso booleka pa na biso mpo bato bayeba bino mais quelque part tant moto azoluka consulter yo il faut à la droit par rapport yo lobi oza imam donc moto aza imam olobi déjà moto aza prédicateur aza moto aza likolo o ayebi maye nyonso ya nzambe donc na moto azotambola na bonzambe aobanga nzambe mais ebele mpe baya baloba boye basolution ezwama te bamela bato bambongo bascroka bato bambongo voilà batelefone ekangama bachange banimero yango wana toyebisa yo ke kokende na biso makambo nyonso tu yo ozoloba ozobandelaka wana deja si nalobaki yango omoni moto aza na savoir moto aza na babengi aza na connaissance azwi mpe temps parce que connaissance wana eza te ke olamoki kaka boye mbala moko ozwi yango eza na nzela nango il faut ozwa nzela wana mpo ozwa connaissance il faut ozwa temps alors ngai nakozala na temps te ya kokanga telefone mpo moto malade aza na parce que ngai naza nano awa mpona bango parce que ntango lelo na ye na kati ya télé na bino na kati ya chaîne na bino mpona kose représente ke nazali guérisseur naza awa mpona kopesa solution na motu nyonso tu azali na posa na ngai alors nakozwa telefone na ngai te nakangi yango po ese motu malade abengi ngai ezala 0 heure ezala 2 heures ezala 1 heure ezala heure nyonso ngonga nyonso tu moto malade akobenga ngai tokopesa ye solution mpe akozwa ngai na kati ya telefone motu nyonso akobenga yo akozwa yo na telefone okopesa ye solution Imam Youssef Aboubakar tozwaki yo pour une première fois na 2022 et puis première fois pe oleka na chaîne YouTube na biso na bato nyonso ba Orlando na libanda ya mboka bakoki kozala na besoin baconsulter yo ndenge nini soki numéro ya telefone ekozala bon ngai motu nyonso tu akozala na posa koconsulte ngai mingi akobenga ngai na plus 243 97 678 29 82 tobandeli 97 678 29 82 par rapport ya ndenge olobi oza guérisseur mutu na mutu azalaka na toloba ni spécialité moko boye donné spécialité ya Imam Youssef Aboubakar eza nini ozala no salaka nyonso mais oza spécialiste na eloko moko boye bike oyo maso moto ye rapidement boye peut-être oza mambazemi te kolongola yo nayebi ke ozongisaka place wana mambazemi non mais bon nga nauta koyebisa bino et puis nazo continue toujours koyebisa yo ndeko na ngai que na ressemble maladie nyonso tout o babengi maladie ki mutu soki aye na kopesa ye guérison na nzela ya islam donc mutu nyonso akoconsulte Imam Youssef Aboubakar akozwa solution par rapport ya maladie par rapport ya problème nyonso ya zanango tozo chité déjà mot de la fin na yo par rapport ya entretien na biso ya lelo soki pe koza na bato yo koki kopesa bango bambote ba bonne année na bango poto na mois janvier bonne année continuera nayebi te po ba musulman ko feta pe bonne année ngai
bato nakopesa mbote na ngai mingi nazopesa nano mbote na journaliste na biso yoza liboso na ngai na ndeko na biso azali na nsima ya caméra na mokonzi ya chaîne oyo topesi bambote na yo papa place ozali vraiment bato nyonso tu bazolanda biso bapapa bamama bana bajeune napesi bino mbote na bino bisika nyonso tu bozali ezali Imam Youssef Aboubakar. Merci. Tu vas bonne année Zate. Tu vas bonne année Zate. Ah, bah musulman bon fait avec bonne année. Tu vas bonne année Zate. Youssef Aboubakar, le bien bonne année Zate. Bah bonne année Zate. Oh Zate invité na biso Imam Youssef Aboubakar bolandiye na bokebi nyonso. Nga ngeza ika ba question oyo na yebi ya kotuna yango wana muto nyonso amoni que to sali yango malamu te akozala na koleka oyo ya lobi akoki ko contacter biso na ba numéro nyonso eza affiché na ban ya ba écran na bino na bato balandaka biso na ba portable et puis na bato nyonso oyo balandaka biso na ba ordinateur na bango na ba plateforme nyonso bolandela biso vraiment toza na besoin que to travailler ba commentaire na bino ba conseil na bino nyonso eko parvenir biso to ko accueillir yango ce qui peut-être oza na eloko mo bi que aloba bien te peut-être mukolo mususu botu na boye ce qui peut vraiment bokomela biso po toza parfait 2022 toza na besoin de sala musala koleka o to sala déjà to perfectionner perfection yaka na kosala ka musala perfection yaka kaka na bato baza pembeni o ba conseiller ka bato po na moto alingi mutu a conseiller ka ye na bino pe boza ba abonné na biso botala ka biso ka te soki tozo sala mabe bolobela ka biso e kozala malamu mingi nazo remercier ba nyonso yo ba pona chaîne na biso ya Info Plus vraiment merci na bino ba ndenge bopona ke bozala ba abonné na biso na ba nyonso pe ba s'abonner na noter bo s'abonner massivement et puis bo s'abonner lisusu na chaîne YouTube na biso ya Spiritus oyo lokola to na dobi ane toko banda ba émission un grand merci na bato nyonso ba misana Rolanda biso joyeux anniversaire à mon vieux Ndoi ya Mustafa Kobange nazo confirmer que musulman sa père ya danger na confirmer yango que ya danger ya Mustafa Kobange ozalaka vraiment ve ozawa ozalaka vraiment na loba ya mingi te na loba na ya mingi te mais vraiment na remercier kayo na oyo osalelaka bato nzamba bakisela ya mingi apesa o succès place o ezangaki abakisela su ya koleka abakisa yango lisusu ba porte ezaki ya kokangama nyonso ezangaki na 2020 na 2021 na 2022 ozwa yango et profiter pe na anniversaire na yo na mama Aline Kobange vraiment couple na bino ezala malamu mingi Rachid Nyongwa joyeux anniversaire na yo yo vraiment ozalaka wana pemeni na esa batu ke ya yo kutu na lobate ya yo na lobate po lobaka kaka donc ta bato amona obi photo mona to publier bato bamona ki kaka mais Rachid Nyongwa merci na yo na yebi ke bele zoya po 2022 eza année mususu o tozangaki nzamba pesa o yango joyeux anniversaire na yo esika ozali na Afrique du Sud na Cape Town na profiter pe na pesa Jobo Kebokata na kata Cape Town no wana vraiment ba bonne année na yo Kaluji Konde petit frère moto na bakina wa banini talaka so na bwaki batu na yo na bwaki yo te petit frère nanga donc oza mabe mingi ya Nathalie Mpaka Ngoma grande sœur na esa batu ke yo banga va ba banga mais c'est netika boxanga 2022 c'est tout solo là quand ça va beka la star Cayenne singa famille et bendanaka mais quand on a raté les linges sales se lavent en famille s'il y a un problème to bongisa yango ya joli mabeka mokonza reine Ravel Boyenga Masananga Emmanuel Moussafu 2022 to changer ya solo la rappel moi bien na ndinga mabete na lobaka ka po lelo vraiment na bena loba moi muke Emmanuel Moussafu Masananga vraiment donc ya bakati ya ba momwana ezate to yeba na lelo po naza devant caméra ndé na loba bongo non papa Clément na maman place Bozali
Bambote Nabino, Sylvie, Mélanie, Ndeko Moussoupé Bazali, Bazali na Libota, na pesi bango Bambote. Vous s'abonnez massivement. Na Info Plus, Clarence Toussevo, @François. Vous s'abonnez massivement. Tout le numéro Moussoussou. Bye.